Ça, c'était la grande préoccupation et un mécontentement. Pourquoi? Parce que pour moi, Ridolphe Nkosa Tonton Promo, Djouna Djanana, c'est le grand frère de Fali. Sur le plan artistique, sur le plan social, Fali Ipupa comme un prince Anamongo. Djouna Djanana comme Mongo. Quand même les Mongo et les Tétés là sont les deux grandes tendances de Anamongo. Je ne pouvais pas, en ma qualité de culturel, namona un prince. Il y a Anamongo, Atinda, esclave na ye aya kofinga un doyen. Parce que naba Anamongo lelo, Djouna Djanana, c'est un doyen. Na kokaki ko toléré loko wanate. C'est vrai. Bande na biso ba mongo toyebi bango. O ba iba masuwa. Mongo ako iba ngulu na butu pali sa mwasi. Oh non. Upesi mwasi ya mongo commerce talaka bilongi ya bana. Ça, ce sont des proverbes. Tout ce que je sais, un mongo est lié par les liens de solidarité. Surtout les Anamongo. Je prends ici le président des Anamongo, son Excellence Monsieur Okito. Un prince, il y a Anamongo, ne peut pas envoyer son patin injurier un doyen, il y a ba Anamongo. Ça, c'était mon grand souci. Mongo, azana makambu na ye, vena biso pele mongo, nandenga bagara boule, nandenga vita toyebie, asimbisa même vie modizo na match mogo ya Afrique Libanda, pour mongo encourager. Soko bali mongo, mwasi olala nzala te, azala nango azala nango te, olala nzala te. Mais, mongo aza mutu ya solidarité. Ya eme salo na pesi mbote. Mongo aza mutu ya solidarité. C'est là où j'étais choqué. Comment un prince Anamongo, Fali Ipupa, époux ya bokilo nanga, Madame Nana Ketchup, mongo de circuit, ami à la femme du doyen de Anamongo, Djouna Djanana, Mama Fifi, dont le fils d'Adjou est très proche de Fali Ipupa, dont le fils Gims est très respectueux de Fali Ipupa. Je ne pouvais pas tolérer, moi, Tonton Promo, en ma qualité de culture, laisser un prince de Anamongo souiller les respects dont est régi les Anamongo. Le Congo étant un, je pris mon bâton, j'ai quitté le Congo central, j'ai navigué depuis Kwamount, Nyoki, Maïndombe, partout, en passant par Sankourou, en allant chez les Mongo, ti et pas ya balokele na Kisangani pour leur interpeller que comportement ya prince Anamongo Fali Ipupa contre les doyens de Anamongo Djanana, c'est un comportement intolérable qui dépasse les limites du supportable. Et tous ceux qui connaissent Tonton Promo, quand je viens ici sur le net, je ne suis pas Ridolphe Nkosa. Je suis Tonton Promo, une marque commerciale pour la promotion des activités comme marketeur.
et un culturel qui se bat pour la promotion de la rumba congolaise, et l'oncle officiel de Fally Ipupa sur le net, c'est-à-dire Tonton Promo est la seule et l'unique et la dernière personne au monde. Quand ça ne va pas chez Fally Ipupa, je suis la seule et l'unique personne qui est habilitée à chicoter Fally Ipupa. J'amène les bâtons pour frapper parce que Noko Azangambongo, mais très nécessaire era makambo. Un oncle, on n'a pas besoin, je n'ai pas besoin d'être célèbre pour recadrer Fally Ipupa, lui faire revenir à la raison. Je n'ai pas besoin de voyager partout au monde pour recadrer Fally Ipupa lorsqu'il se comporte en impoli. Je n'ai pas besoin d'être lumineux, star ou riche. Je n'ai besoin que de ma bouche, de ma langue, pour venir recadrer. Pourquoi nazwa posture wana? Je vais y aller. Comment je suis devenu l'oncle de Fally Ipupa? Nakoma oncle ya Fally Ipupa na internet parce que tovandaki mukolo moko tomoni mwana moko oyo biso bana ya changu toyebaki yete na polo ya orange na pantalon ya jean ya noir. Tomoni mwana ngo azobi na mantimba kolele na répétition ya Kofi na 565. Tomoni na TV mwana ngo azobi na mantimba kolele. Tolobi merci Seigneur tozolongola souci ya basam chintu. Tomoni klimbi ya tanta ebimi mwana oya bandeke kobina mantimba kolele na polo ya orange samba epolette na jean ya noir aye abandi kobina générique ya tanta azokita lokola nyoka lita bembo kutu akosa. Tolobi te mwana oyo azana quelque chose. Toye tomoni mwana ngo azwi ba vocal na tanta. Tomoni tina ba clip na titre ya Caméléon batelemi Fally Ipupa, Jordan Kusa na Depicho Savane babina nzembo ya Caméléon comme jamais auparavant. Tolobi oui mwana ngo yeyo. Tomoni mwana ngo na force de frappe. Kofi asali tout alakisi biso ye. Alatisi ye ba fubu ya 05. Mwana ngo azoyembela biso na lolemo. Bengi na telefone oyambi oui. Ringa telefone Barcelone nanga anenena kala kala uta kala na bengi na telefone oyambi oui ah Barcelone nanga. Tolobi voilà oyo pena mwana ngo yeyo ayeko longola biso souci ya Sam Chintu. Tokei na mwana ngo tokomi mukolo moko mwana ngo o bapesa ya album. Kofi pe na mutema malamu eloko nano esalama te na quartier latin. Kofi andimi bapesi album toyoki pe tobandi kozela album pe ebimi tobandi koyoka banzembo. Soki bobengaka soki bomonaka nga warrior, je vous donne les scoops aujourd'hui. Soki nazalaka warrior
voici là où j'ai été emballé. Mwana oyo ayaki na ketch. Mwana oyo alataki jean ya noir. Mwana oyo alataki polo ya orange. Na rep ya Mantimba Kolele. Oyo asali nzela. Amona kila batu. Toye na Londres. Kofi a baptisé ye. Na Brixton Kofi a lobby. Mwana oyo lobby. Akozala mutu na miziki ya Congo. Tomoni ye aye na TV. Abandi koloba. Respect. Respect. Ngai pe. Naïf que j'étais. Nandimi na lobby. Ah. Oyo penda. Mwana ya luzitu. Na bosa ni kutu ka finga kaki bansi dikosi. Nga bi ah misike zalaka boye lokola zo respecte Kofi na linga ye po ayaki a lobby respect gramo pao ngape na lobby bon aza mwana luzitu to pesa ye chance aye pa ebisi biso ya lingaka sapi te ye aza musicien aza muzikana te ye anualaka te ye achaka choko te abandi kolata ba sengle aye alibiso ba clip na debarder oyo souvenir mimi tonga pesaka ye o alataka na nzembo ya attente na lobi te en tout cas mwana openda aza na nzela na tali titre album na moni droit chemin na tali titre album droit chemin na tali mwana na TV nenga zo respecter Kofi na lobi te en tout cas vraiment mwana ya ko bongisa musique ya Congo alobi ye aza makamba ba orchestre te ye aza na groupe d'accompagnement ye respect ayesi biso mise en disponibilité en tout cas oyo pena za mwana ya luzitu na bandi koyoka droit chemin liputa ngana kipa yango penza te banzembo nanga oyo markanga na droit chemin ya liboso associé ngana pesa ba exemple témoin ndeko nanga zaliawa maf to benga ke maf na collation ya maf na quartier 1 maf oyo leki ya Nathalie Lubutuku leki ya Noël Lubutuku na collation na ye na bina nzembo ya associé mwana tanga kombo ya basi ya bato ezatele susu abala nazo bina associé na yoki saxo pere pere tedede na yoki associé na bi ate mwana yo rumba ya Congo ekovana na maboko na ye na bini na sepe na lobi en tout cas na yoki ba vocala ba Montana ba Fontana ni na yoki associé na bi en tout cas mwana yo penza tokovanda awa na kena ndaku na bandiko yoka album na tombe amoureux ya Sopeka na yoki mutu azoyemba mubangata siliminu jamatina kaliwa moto anzala senga kate bomengo bomengo na ye selipa nanguba ngape bomengo nanga bolingo na yo mubangata siliminu jamasenga kaliwa moto anzala senga kate bomengo bomengo na ye seli ba ngape bomengo nanga bolingo na yo sans toi keina nanga sans toi ndo ya mama bola nanga bien na yoki nzembo mubangata siliminu jemasenga kaliwa moto anzala senga kate bomengo keina sans toi keina nanga ata ubona zimba tika na talata yaya pour sa vie privée nanga mwana lo bango ezate ngala nzamba kamba bato on était encore fiancés à l'époque yaya phrase wana kaka
ata na moni te tika na simba ata na simba mobanga ta zangi minu donc ata na zana nzala to penga biloko mama nga kaka bolingo na yo yaya formule na ngai na banda ko nyatela ngo ba momi yaya kaka parti ona ya na kitisela ngo basi ba couper nzamba limbisanga kaka parti wana ata ubona nina tikana talata sekatala eloko wana premier élément. Deuxième élément yoka kotoyo sans toi keinananga sans toi ndoya mama yaya nakanisi mwana aza mwana makanisi ayembeli keina ngo nani o keina mwana na ye apesa keina na komba mama aza mwana makanisi yaya nakoma kokanisa kidiamene ngape mwana kidiamene yaya nga mama kufa nazaka na 17 ans mama kufa nga nazaka na 17 ans. C'est vrai, nga mwana ntuka mama biso to yemba yembelaka biso mwana ntuka dolo mwana yaya ngai nazalaki enfant chéri ya nga to betinga ndeni so na kimi pa ya mama batelinga mama kufanga na 17 ans banda mama kenda na tikala ngai moko na yoki pe musicien moko ya Mantimba Kolele ayembi mwana na ya lobi sans toi keina nanga sans toi ndoya mama nalobi mwana oyo aza mwana makanisi ye azo honore mama Monique apesi ndoi ya mwana keina ngape mwana ntuka ya kidiamene te artiste oyo te franchement aza mwana makanisi yaya na continuer ba vie nanga vie eleki puku na ya poto boye yaya mutu lobi alobaki yo ya za saper te akomi ko wela blouson na Akimi Prince de Lausanne. Bon, je vous dis vrai, non makana na kipango te. Vos histoires na ndako kibo. Mais na baina kasi oyo mwana oyo ya lobaki ya kipaka bilamba te. Yalata ba singli, yalata fashion, akitaka ba couper na si. Akomi ko wela blouson na Akimi Prince de Lausanne. OK. Lem su makamba miziki nga mwena kipe na nga ezate ya na vena nga na kwena nga. Tufandi susu mwana ngosoka zoloba kaka omoni biso soki vraiment ba vena biso neti ba Koffi Olomide afana bolamu na ye azape na bolamu na ye nga na ebisa aka bana mai to respecta ba vie na resta bana mai ba vie ata mabe mais photo ye ba aka ba bolamu na bango nga vraiment so na mona poto pona Koffi pona Grand Mopao na bi wana so na tali premier so na zoloba mwana malamu yeyo wana soki na kanisi héritier alongwe na nini oyo na maison mère na bitumba batuna epe conseil ni okopesa héritier te héritier watana befo asala kaka bien entouré na ngana bite c'est oyo wana zo sala premier soin mwana mabe héritier wana zolongwa na bitumba pe mwana mabe mwana malamu yeyo tala makamba zoko loba za pena mwana malamu yaya tozo continue to bando vanda kaka boye mukumsuko tala kaka na tribunal banda miziki ya Congo e banda mutu aleki ye azate na bando zonga mutu biso bito tala kati mutu aleki ye azate sona komokanza pona nini po alataki sengle akitisi pantalon alakisi caleçon na clip yo asali nini ovana boye banda misiki ya Congo ebanda
Mutu exporter musique ya Congo koleka wenge Fali. Nzambe nanga. Ukufanda boye analyse faire gola, le talent seul ne suffit pas. Nabi talent. Fallait bolo bata le qui si seul ne suffit pas. Bozolo ba talent. Oh, nabandi golo mais ça c'est quel genre de chronique? Nabandi so rochaka bana ngona otala boy Vincent. Oh, na Abidjan bayebi kaka Fali. Oh, biso le tozo kola tozo yeba emoro ake na Abidjan, c'est fou na Abidjan. Ngana zo yeba Pepe Kala sali poumoun paka Abidjan, Roger Mila. Pepe Kala zo sala Abidjan, Mali, Cameroun, Gabon, azobeta. Oh. Mais bano ndeni balobaka. Atala, ouais, na babla na mosaka oye. Oh. Mais bato yo balobaka boye. Oh. Vande boye. Ok boye. Oh, Mombaya Ayambio, Jomoko. Oh, l'homme invisible expert. Oh, dans la musique congolaise, Fali Poupa a franchi les caps, jamais a franchi la musique congolaise. Oh, cap à moni. Nafani ngamona komo kanisa. Sikoyo, ba Vincent bazo yamba Jomoko na Canada na téléphone, l'homme invisible. Alors, oh, Fali, il a réuni les standards de la musique internationale. Là où il est allé, personne n'est allé. Oh, c'est qu'on a bando kanisa. Ah, abeta na Chine. Il abeta te. Faire abeta na Moscou. Taboulé abeta na Moscou. Il abeta na Moscou te. Papa ou abeta na Japon. Il abeta te. Ah, ballet national et kenda ba partout ba monde. Il a kenda te. Jupiter, namoka nandaku. Me bato baloba makambo ndengini. Ah, uzutala kaka. Ogo yape kuna Ken piana. Na miziki oyo motale ki fale azate. Tozatala kuna. Wana kabatala kaba view. Clip ya Fali bimi ya denini. Ba view oyo salami kuna moto azate. Moto. Ah. Oh. Nasutala me. Est-ce que bato yo, est-ce que baebi différence y a ba vue, baebi différence entre regarder et voir. Mais est-ce que ngam na zo ba oh, mais ntembe ko za na ba vue ebele. Mais za malungate, ntembe ko za pe ba vue ebele mais za malungate. Donc ceux qui a na ba vue ebele na comme les meilleurs. Ya. Na confinement sope na kovanda na bandako yi muteme suki nga na bitete bano makambo bazoloba na internet makambo bano bazoloba ezalaka te okotala susu kuna les crétins de l'actu du net on a dans la musique congolaise tous les disques d'or sont des faux. Oh, disques d'or c'est seulement les SNEP qui certifient les disques d'or. Oh. Mais est-ce que ces handicapés y a chronique musicale, bah éviter que SNEP et sa structure y a bas français, bah éviter que SNEP et contacter à disque produit et dupliqué en France, Moutoloko la David Monceau, bah disque tout est dupliqué na Ukraine, ne ba négocier na France ba contamoté. Et jusque-là, il ne compte que 50 000. Et puis, ils ont compté même. N'a pas streaming gratuit. Ça, ce n'est pas un bon repère. Si on doit évaluer la musique congolaise par rapport à Snap, on tape à côté. Wana na zotala ka de moi-même. Timu konsu na bae. Non. Je dois m'investir. Moi-même, je dois aider la culture congolaise. Nous devons apporter les contrepoids et les contre-vérités. C'est pour ce, vous allez vous souvenir, novembre 2020, album
mi-ange, mi-démon, contre Tokos 2. Je disais, un album extraverti comme Tokos 2 ne peut pas battre un album rumba, chemin de la gloire, et pardon, mi-ange, mi-démon, il y a héritier. Je le disais à l'époque. C'est ainsi aussi, de bonne foi, Nabandi, équilibre médiatique, parce que je dois équilibrer. Je suis venu équilibrer mes premiers décryptages. Wera, JB, Redi Amisi, Moïse Mbiye. J'équilibre. Oh. Tu vas ni bien à équilibre. Ahmed Bakayoko a Koufi. 2021 ou bien sûr 2020. Moi, nango lobby azalaki respect. A komi ko éviter tata na ye apesa mbote te. Wana pe ba demer nyonso. Commentaire, commentaire. Ok. Apesi mbote te, c'est normal. Et comme il boye concerne à stade, aye, Kofi a betité, makelele, tu comprends. À quelque chose, malheur étant bon, Nzambe a bengi molimo mamami. Tout le monde peut moi nango bon, aye, alati pembe. Bon, lève ça saka lousi tout. Ok, tout à l'enano. Aye na matanga, contact direct na tata na ye, na matanga, ya mamami contre-temps. Yaya. Kaka après matanga ya mamami, ba discours comment change. Ba yibinga mwasi. Mama bana nanga. Kofi. Oh. Et combien boy? Même 2021, mwana a commis na autotune. Et Seigneur des anges. Lobi mutazalaki a respect. A commis un poli contre tata na ye. Après commis oh non, concerne à Cameroun,